Bonjour la famille, bande kolangande na lo bakara ki kalande sozong sapso ki lelo ba boss venir nde yango makambo. Mais oyo nazali komona bande kolangeza David Mombele. Ngana bino tozola l'émission ensemble bomona David Mombele ayambela kabiso mamale ancien joueur na biso mwana lemba ya tongo. Elobeli ya David Mombele échanger te ti lelo ezaka ye kaka mutu nde mutashanje nzoto merci. Ok, Mamale, et ça la kaundenge nini ba Coupe d'Afrique wana beta wana ba Stade Martyr ba biomarka donc au CPL Sabatu au PSB ba 3e place yo moko antaki Mamale tango vanda kafuma boyi po batunyo sur la minute na poto ba okamwa ka Mamalango yeyo Mamalango to ba misu ba yeba ote bana mi ba botama na poto batala koti lelo na ba vidéo akala me batika romona ote ça la kona ndenge ni sentiment ni nozala non. Merci pour la parole. Donc, moni football, ils ont don. Ils ont don. Ceux qui déjà préparé qui ont l'air au salaire qui m'ont amouqué. Bandi, naba minime, pipil, cadet, junior. Vous avez bien préparé moralement. Je crois qu'il il faut qu'il faut taper aux yeux corps et âme. On dit que ezala elo gomoga munene po SPL sapé batu. Ezali lokwa vision moko boye mona ke yango nde mutu sa yango vinanga ekozala eloko te donc yango wana il faut ka futa eloko nyonso soko zwa yango sérieux otie travail otie discipline otie obéissance. Je crois que eloko wana ka il faut futa kaka yango no moni efutaki ngai pe par-ci par-là na beti na bapoto na beti na Afrique na beti na Asie zonga na nusima mukema male tozongi sa na nusima tango avant que dering oza une équipe wana na beta ino équipe na biso ya Lemba na beti na Mateta les As équipe ya Lemba après na okende Kalamu na ke Kalamu nde siko na beta ki tour na Angola na salaki inane na Angola retourne ya Desco na qui ba ko récupérer ngai na des ring président nga Olivier a comme vice-président de aloba na ngana zonga l'équipe a comme vice-président des ring de a monter ngana beta na des ring ko beta pe na beti na des ring après de sikoyo et a ko lukake ba sélectionner ngana équipe nationale là ba sélectionner ngana équipe nationale na Lopar na 96 de Sengaike na voyager na Kende Coupe d'Afrique na Afrique du Sud